Maman, si on a fait un Fabrice Bima Kende, tu as gagné, hein? Tu as gagné ça, maman. Maman, il y a ça là, il y a raté. Kitoko, tant qu'il y a ça, il y a Kaya, il y a bébé, il y a raté. Il y a un robot qui a dans la Kitoko. Ah, pème. Il a la tête. Si on a fait un raté. Conseil na opé ça est. Ce que mon église a n'engagé wana. Il pousse la musique qui n'est plus devant. Asalango ndenge asalango bombo soki amoni ke eza yango te ekosalaka musique ne mata asalaka ndenge osala papa mayeso ata guide ya génération ya musique ya lelo mayeso Fabregas ndenge mwana na ye kene na mbunda na guide ba batterie ya lelo bon mutu na mutu azaka na ndenge nazwaka makambo vision na surtout oko comparer mutu na 6e humanité te na mutu na première primaire ça va décalage. Si comme à côté aux alliés, il faut que mais na zaki l'idée wana ya ko kima ngamoko ndenge na juste les conditions ya ko zonga ngamoko à chacun sa vision ya ngona zo ba ezaba manque ba respect papa mutu lokola ken pe na linga Fabregas maestro te ezaba manque ya ba respect pardon obiti aninga lo film maloba ke Fabregas maestro atinda na chela ken changer biso moi cerveau mais ce que batu miso so ba sala ba nini wana au moins pas que ndeke poto au moins bagage na ils ont gagné leur côté. Voici comprendre que les gens ont déjà mutabongo, vu na ya bongo. Il faut pas trop compliquer parce que ça ignore. Que moi aux amis bagolegi ba leader pebele na six. Au moins na inspiré. Mais soit ça la leader. Koka moi était ceux qui banga botami na matadi. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili, Ibrahim Abdi, votre humble présentateur. Toujours ensemble avec vous, Boulot toujours ensemble avec vous, Nabandele Lissoussou. Imak Makengo devant la caméra, la bosse sanité, la grande équipe de Congo Mokili, M. Anelka, M. Sims, la bosse sanité, le confort, tout ça, la je reçois pour vous Kenya Namonda par rapport à l'actualité, toujours mes peu par rapport à Kenya Namonda, de retour dans Watamboka, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça bel et bien de retour dans la Villa Nova, tous les endroits à l'Isolo, et aujourd'hui, la Zabona Kenya Namonda, autre Sola, Kenya Namonda, bon retour au pays. Merci frère. Bonne d'abord santé, il y a un peu de Mboka nanga ya déjà Congo. Donc koka moi en fait koka moté Kenya na mona zoni Congo en fait. Voilà. Les mboka nanga. Les mboka o sala ba star. Les mboka o bisaka ba star. Congo les mboka nanga soki na zoni mboka nanga za mama koka moté mais na mona bato bazo kambo na comprendre l'été. Mais bato kamo parce que qui mo galère la tour pas jeune mais ba kamo so yo ki au signer qu'on après 8 mois. Na libanda ya mboka elo on est d'abord repoussé zonga d'abord en dehors zonga d'abord Villa Nova elo repoussé na zonga taka boulot moni musala mo boye o sala rango o sala rayo bien o se retrouver na musala wana bozo bossa na ke pona mona poto wana eza musala na mtememe na Europe. OK. Donc ceux qui na zongi pona ko continuer musala ngo où est le mal? Na blessé qui va villageois. Voilà. Na blessé ba villageoise. Mais ceux qui na zongi pona ko tombo la culture ya mboka na biso pona ko sala ba percussion ya bien, la musique ya mboka na biso qui est bosso. Où est le mal? C'est ça. Ndé na blessé qui va villageois bongo. Na ko ta sûreté que ba villageois na bataki satisfait na makambo na sala ki. Besaki ba villageois na ba villageoise lelo na zongi mboka nanga pona ko continuer ka boulot nanga ona oye mema kinga Europe. Voilà. Musala na peka yango ezongi singa kin. Voilà. Siko to lo baneni ni Kenya na mbonda de retour na village. Na ye na zala na village depuis na tikala na poto
nazalaki na village kaka ndenge na oya kin asombi billet na ngai avion nga moko yo moko tosombaka oui asombi billet na ngai avion yo moko oui président na ngai apesi merci tout d'abord na motema bolingo motema malamu oyo aza nango azwa motema ya bolingo ya papa Théo ya mama Elisa motema papa Théo na mama Elisa balakisa président nango moni azongisa mwe pa na biso tellement aza motema malamu aza motema monene abaki kenye oyo eza ndako na yo tosalaki bavillageois pasi sola na bavillageois baza wana bakolimbisa yo ngai naza papa na yo ngai na problème na yo ti yango moni lelo motema malamu wana azalaka nango yango moni ngai nazwaki likanisi ya kolongwa poto kosomba billet na nga ya koya kini mpona kocontinue bolo na nga na ville anova toujours parce que naza villageois pour la vie voilà ozongi yo moko c'est vrai kozongi yo moko mais masolo eza ndenge nini siko affaire ekotambola ndenge nini parce que mouvement yo ebike babana mai mosusu batikalaki et est ce que bana mai oyo batikalaki oyo bozalaki na bango wana oyo bondimaki kopreste le jour président Fabregas azalaki na bino na répétition en plein Paris est ce que bandimi vraiment réellement kozonga neti yo osali déjà premier pas parce que wana babato oyo tikalaki mpe na bango est ce que au fond de leur cœur bandimi ndima vraiment na bosolo kozonga na mboka lokola yo kene na mbongo bon côté naza baza ba collègue nanga mutu azalaki na idée na ye oyo batiaki ye na motu voilà nga nazaka musicien naa na vision nanga chacun sa vision ma vision eza kena construire mosala nanga oyo nasalaka toujours na ville anova nasala babolo ya bien mpona kotombola culture ya mboka nde nazwaki idée wana ya kokima nga moko ndenge nazwi su likanisi wana ya kozonga nga moko chacun sa vision nayebi motema ya mutu na mutu te mais tota bacollègue nga na vision na nga masape ntela na vision na ye mais oyo omonaki biso wana na podium na maître Fabregas inelakisaki tozalaki même morale na papa na biso ndima na ye tokomona mpe bamasa mosusu baconfrère mosusu bakolanda lalalala bazolanda donc voilà mutu aza na vision na ye mutu aza na miso na ye omona makambo. C'est un peu voilà. Ça. Mais quel est le monde? Est-ce que vous papa boti finira papa de temps en temps allo l'équipe papa on a eu muto participant papa boti bien ensemble pour autre temps on est en tant que quel est le monde en fait na eloko lobati na makambo wana na eloko lobati ezala na dage mo balobaka soki oyebi koto uti te okoyeba mpe koto ozokende ti OK conseil na opesa ye soki amoni ke eza ndenge wana ekopoussa musique ne plus devant asala yango ndenge asala yango bongo soki amoni ke eza yango te ekosalaka musique ne mata asalaka ndenge osala mpo na ngai nayebi ke mayeso otaka papa mayeso ota guide ya génération ya musique ya lelo mayeso Fabregas ndenge mwana na ye kende na mbunda na guide babattere ya lelo donc yo mo pomi yebi ko guide babattere lelo iso mo teke battere mo boye na fa na frère na oti Paris na oti poto na ye pona kobeta ba mbunda na guide na bango à part ba vena muso ba doyen ba limbunda ba zulu mbunda ba sala ba nzela bien on a ba grand frère ba sala ba nzela bien ba chef d'état-major ba papi kakol sebondo ba sala ba bula bien na mboka basege maniata basala babula bien mamoni pe biso pe lelo ba kene mbonda pe ba yé la génération po époque nanga donc deux fois te yango ya époque ba Francesco Totti ya obe miko obeta dum na limemia masa nanga Francesco Totti shomi na ngoli ndeka likolo Gina PMF Jaina CG Yves Mboulou donc CG le plus sage Yves Mboulou et Harmonie Massamba omoni ko une équipe bon ya bongo et c'est Sengo déjà pour nanga premièrement pour biso to landaka éducation papa pour papa na biso Alexa biso moi politesse quoi pour respecter ba aîné pour ba sala ba nzela bien pour respecter pe côté outil to yebi côté to yebi ndenge kendaka ce qui est ça que bongo ndé ko sala la musique ne ekende plus loin asala ka ndenge osala wana to yebi ba retomber nango to yebi ndenge sukaka donc trop compliqué ba ignorant pour ignorant ça moto a yebi te pour la kisaye donc voilà on ne complique pas les ignorants car ce sont les personnes vulnérables. Voilà les personnes vulnérables. Donc, voilà, mais est-ce que programme les années ni je n'ai pas me fait côté kuna na bande comme ça chemin na voirie
bazongela biso na mboka quand Bango d'abord écoute na maestro déjà retourne à Bango ça dans les 30 parce que le 2 toi na kermesse tu remets le 2 na ville na kermesse kermesse RTNC déjà festival na invest tu rozala on a le 2 et pour les 3 tu rozala on a Fikine international à Lemba. OK. Bah il y a tout qui sont on a briqué comme d'habitude. Donc chef terre qui avec ça va villageois Nicolo Roland Bara Molo na Moulambala. On monte les liens bango 300 ya makala na des remote à Koni. Donc bon message. Mais comme tu fais ta partition là. Ba partition au tous les partitions et villages ngandem na kokola ngo. Na mwelo poti que signature mwelo pe poti ka signature. Bonjour ba mondana te que ça ba tiko tak. 6 millions de vues mais ça blague 6 millions de vues. 6 millions de vues. Eza ba fruit ya musala malamu. Eza ba fruit ya musala malamu, eza fruit ya respecter ba aîné, eza ba fruit ya la poli. Ya ngomoni ke ba vie ezo mata. Voilà, c'est ça. Voilà, au comme c'est ce qu'on a pas na poto ba otana o ba biki oza de retour na kata mboka parce que na bigi dans 2 semaines on se songa la suba na poto, tu dis ba secret on est comme une source ligne. On vite fait oyo OK. On va te belé ba bigi non, baby c'est donc mais en fait problème est-ce que tu es que tu es soumis qui dans 2 semaines. Problème te na ba musala kam te eza fruit ya makamuno sa malamu. Doki wana ekolanda ngata na Afrique. Voilà musala. Moni on a que nous yeba que deux kezalaka eza musala mtekene nanga tu vois donc na zongi pe saka musala donc voilà c'était ça voilà quelques dédicaces na bato bota en tout cas c'est vrai que bon bato belé batali au montoro bambote nanga ili la Nounou de Mbika bambote nanga na Dodo Kokoti en direct de Paris Landry Aroba yetozani na kini awa Yannick n'a pas le nécessaire toujours à côté na moni bongo Venangaï, Papi Massombo Business de Paris, Willy de Londres, donc Venanga Willy de London, tout ça, on a flatta, il y a Venangaï, il y a Venangaï, mon apôtre, il y a flatta, Jean-Willy Yaba, il y a Jean-Willy Yaba Tonga, Namoni Bongo, Marcelo Cavanda, en direct de Bruxelles. Donc, deux fois que tout est, biso tout ça, on a rapporté ça à Baboulot. Bana poto, merci na accueil boyamba kingai. Merci na ndenge boyaki na bien, ma grand frère. Na ba kulu tout nyonso o bayamba ki kene na munda ben Europe. Merci na bino. Na yebi ke mikili eza ekomi na mboka nanga. Kene na ngelo belo ko moko boye mana kumisa yo. Okoti na Guinness des records. Pour anini, to mona même ba sera ba vena biso ba lwambo makiadi, ba papa na biso. Ba mise ba kenda ba kimara. Non to mona motuté na propre voyant na bengo volontaire engagé. Merci. D'abord bato nyonso obo seka kemie. Obo kenda poto lelo boye bo beta na banganda. Mais ndeko na biso oyo c'est encourager c'est quelqu'un à féliciter parce que à la musique il a 100. Obi que na génération oyo lelo oyo bimi lelo surtout moto mbonda pour abaye bayo za faire au mata 5 ndeko na kingasani. Mais ce monsieur il a commencé à vivre la Nova Boza reconnaissant. Abana na pur. Lelo malgré meilleur a pe mutu amaka dit ça ba découvert. Ndeko kena ebisi biso très bien avec sina ba mindele. Abakisi eloko moko oyo bana kozanga parce que kokotisa performance na musala ya mutu ezak important ndeko akei peut-être lelo nkene na mbona ko memena biso ninga lobi sil mo azala ngomi obi nini tomate qui sont mayo ketchup et quand eloko moko boye aye nango pe ko bakisa na musique ya Congo parce que lelo to monaka ali modana lelo tutukitu yeba msusu lelo na album ndenge bapesi sous chance to yo kasu kene to ressentir que c'est un professionnel. Moi je le dis félicitations. Merci. Bandeko botika ko critiquer. Merci beaucoup ndeko nanga frère nanga oza congolais loko langa. Bon mutu na ndenge na zwaka makambo. Vision là surtout. Oko comparer mutu na 6e humanité na mutu na première primaire. Ça va décalage. Si comme à côté aux ali, yo pozo kende. Omoni zoba moko so basangani
zoba mosusu bakoma de zoba bando osaka makambo zoba mais nga na encouragé motameli so basangani basala mayele moko nga nazongi kini bato baomona nga naza zoba tant mieux mpo na bango nga nayebi vision na nga nayebi mpe eloko baosala nayebi makambo na osala bajournaliste baovanda baosala baanalyse de temps en temps kenien famille bakomokota ntina famille ya yo kene yango nazoloba eza bamanque ya barespect papa mutu lokola ken mpe nalinga fabrigas maestro te eza bamanque ya barespect pardon obiti aninga alonga na film balobaki fabrigas maestro atindanga na tiela ken poison omoi tolobi obimisaka bible même ko babimisa bible osote na mambo olobaka justice ya nzambe komonana ntango okoselaka bato makambo mwana bato ya mobali boye bofandi bosalela analyse oyo lelo ana miziki na nzoto ti azongi bino bofandi ya bo critiquer en fait mpo nanga esalinga bien mpo bakotisa lar na internet vena biso mbuta likasu nazokama bino bobebisa bavie ya bato il faut pas compliquer baignorant c'est pas bien totika baignorant ana famille na ye totika baignorant parce que baignorant aza moto ayebi te fo kolakisa ye soki basalinga na analyse mwa ndenge wana ya kotanga kombo ya famille nanga du coup eza problème te na famille nanga yango bango baotanga kombo bayebi ke mwana biso eloko bengaki poto eza ka miziki wana donc nazongi boye aosala mosala na ye donc famille nanga kote baza makambo ya miziki oyo etali bango ti naza mwana na bango mais nasalaka vie nanga tu vois soki bango basali baanalyse mpo nanga tant mieux place baali bobimisaka mpe bato babible basote bobimisaka bato babible mais nzambe nalobi boye ala nzambe vie na ngai Serge Makila Dragon de la Monnaie on a PDG Malou Mavoka Israël référence na moni bongo et bien attaque full boss on qui Kenya vision na yo faut comme sango tiko to zo mona omoni vision na yo obi nazara na moment oyo na komina batu mususu on a ba conseil rola ba malaïsa les mystérieux hein ba junior malaïsa les mystérieux azo tonga ba flat partout parce que azana poser parce que azana mutu ozo réfléchir makambo bien pour na valoriser pe makambo bien na mboka omoni en fait ce qui ba basala analyse analyse ya mabete eza bien tant mieux nga na mona yango mabete nde bavie na biso basalaka ken pia na mutu mo lelo na loba yango naza irreconnaissant te naza reconnaissant mais motema malamu fo ezala omoni moto aserva yo motema malamu oui non nga na kotumba te mais baanalyse mosusu ya kokritika bafamille eza bien te nga na kokritiquer famille ya ken te mpona koinsulte non nga na ko jamais kofinga te nga na kofinga te nga na oloba par rapport à baanalyse na bango excusez ndeko nango omoni ntango bato batalaka bainterview na biso opasse message nini na mato ya bato baautorité ya mboka na biso batalaka bainterview oyo tozosala kosala interview te kaka mpo bamona yo oza impoli to bamona yo ke ofingaka bato ntango ozosala bongo oza na bana ozobebisa baéducation ya bana ya bato na bandako biso tofai na bapoto mwa mokie oyo tozwi echange biso mwa cerveau mais siko bato misusu oyo bazosala banini wana omona mpe akende mpe poto yango omona bagage na ye eza kaka na eloko te voici comprendre ke eza nango aza déjà moto ya bongo vie na ye aza bongo il faut pas trop compliquer parce que aza ignorant ayebi te bosalaka bainterview mpo na kopase message wana etambolaka tozoteka culture na biso ndenge nini ntango booleka na tv mpo na kosalire bato nga nazongi kini soki nakendaki poto eza grâce à maestro Fabregas na miziki oyo nasalaki pembeni na ye emonisaki nga Europe soki nazongi na ocontinue mosala yango où est le mal otema mabe futaka te mon frère dawaku leader en direct de Paris na peso bambote place oali roi de play namoni bongo junior malaïsa le mystérieux ye mikolo a fox mikolo na otchaka raouli tona prince de diamant sombi nzembo na yo azosomba nzembo na tie maboko na nga défi soki oyembeli raouli tono te natie maboko na nga défi soki oyembeli raouli tono te kende na mbonda bato fo bacomprendre na pena na nzembo ya kitoko pene ezali oyembela raouli tono ya karim biasaka nzembo ya gi umenga ya Sandra Bolondo aza pe na titre moko ya kitoko oyo master na nga Junior Bokonda chanteur par excellence Junior Bokonda ana belle voix na mélancolisme na moni bongo roi de play ye tozaka na ye toujours très mystérieux
nayebi que place azali na Kinshasa. Et puis merci na ba villageois na ba C'est villageois absolument pourquoi junior na ndebo ya mbingai kitoko ba villageois na ba villageoises merci beaucoup et puis merci na ba maître mobimba ya ville ya Kinshasa mobimba ya RTGR partout bah moni tellement ba no manquer un peu moi trop en tout cas ba mbote na ba place ba ali et puis bah bon week-end na ba villageois partout ba ali kene na mbondaye déjà en direct de Paris à Kin to continuer à mbila allez le leader rebelle na succès moi mobalio c'est moi qui le dis est-ce que yo mo ozomi ba golegi ba leader rebelle na succès omoni hein na inspiré maestro ça la ba leader ko ka moitié ceux qui libanga botami na matadi parce que côté dans ça ils a vu les équipes de rêve les équipes en fait les usines ba leader ba obi ba leader na ba instrumentiste ba za ba leader netinga bona guide ya génération o lelo guide suprême na bango na on pesa ba cours pour na uti mikili na uti na taka na uti mikili na mboka Macon na zuba percussion lelo ba mayo ketchup pour na merci beaucoup Kene. Merci beaucoup, c'est gentil. Kene Namonda, je pense que tu auras retrouvé à la prochaine une fois que Villanova va bazonga na mabele, tu profiter tous abino d'ensemble au sala bien. Merci vraiment parce qu'on m'a invitation à merci beaucoup frérot. Vraiment on est ensemble, la famille nous sommes là ceux qui message à Ali. En tout cas merci beaucoup frérot. Voilà. Il faut pas que compliquer ba Maître Tison Maboko, je dis un grand merci. Merci Nayo parce que Masalanga na sepelano makasi. Merci beaucoup mon frère. Faut tout le vérité. Moi je peux pas être contre des gens. Analyse les rapports na muta c'est surtout za kana kati musique. Lelo wana za famille nanga mais au moins lelo ba mo toucher ba te belé. Vous comprendre ba mo toucher ba te belé comment ça la bango passer. Mais yo mo sko muto lega na pe wana pe tant vous allez ngaba benga ndoki ngaba benga ndoki. Non moi j'étais au moins non ngaba benga le parallèle. Moi j'étais là le patron Ken Piana Ayebi a Charangai Nazana Nazai une église au milieu du village. Nga zalé partout. Nga ndoko ta partout. Mais analyse. Nga na tikalo na te nga na tikalo te nga na sala analyse. Analyse ba isolé. Analyse pour yeba. Soko yeba nga batma na sala ba analyse. Eza Ken Piana Magizembe. Oh, nga to na yamba Ken Piana eza ba proponer. Analyse eza na no yame comme invité. Analyse uniquement batbane ko sala ngo zambutalika sou vadi bango 3. Nga na Ken Piana zaki comme intervenant na ba sujet na nga actualité. Donc c'est un peu ça. Voilà. Moi je n'ai jamais dérangé aucune famille. Famille mon rotenga n'a dérangé, leader mon a dérangé que yango mon a lelo na osa la carrière nanga bien. Vous comprenez lelo bango ne bazala rawana na rafier nanga. Na fruit na bango te, nga na fruit na bango te. Nous a fruit à quel? Vous comprenez na fruit pe à quel parce que nga na yebani na internet mais lelo ken aussi m'a façonné. Non, na yebani kala na internet mais film aussi m'a façonné. Oui, m'a façonné. Aujourd'hui je suis le petit titan le parallèle tapis rouge. Na osala ba mission bien baza la pe fier nanga batika okangelanga mutema Magizembe obota bana mibali naza petit na yo bandal kitambo za moko bandal jamais kokoma commune voisine ya Kisenso te et ozalaka commune voisine ya Bandalungwa kitambo ozalaka commune voisine ya Bandalungwa pe en plus sango lo ba komba falinga na leki ya fali na mwana mabele mwana ya Bandalungwa ya wenge 4x4 donc na limite bokangelanga mitema. Je ne vous ai pas insulté. Faisez votre analyse très bien. Vous allez bien toucher batouté. Vous choquer batouté. Prenez ça bien. Analyse ça ma bête. Vous allez analyse pour na mutu abongisa. Analyse ça bien, critique ça bien. Na vie à mutu. Même toi mon frère, on peut te critiquer pour no bongisa lobby nango. Mais waneza famille nanga na problème na bangote motema nanga za pembe patu kapanga la suzi kuti kwa yebi batutu apoto ba yebi na lingi vraiment te que na problème na Ken Piana parce que ba biso soko yebi le boko lié ça ote ozo comprendre ba bilom so zaki ba méchant parce que il y a un jeune qui est là Valdi adam muta mbela minu mibale mais moi avec Ken Piana na bango na sala bango eloko te na lingi leona dévoiler ba kanganga ndoki ba kanga même maman na ndoki baloba n'importe quoi qui n'a freiné les bons chaînes mais lelo naza numéro 1 à Kata Kleboa ça veut dire lelo faut pas fier de moi je vais plus réfléchir lelo na peut s'appeler image na bango ba famille nanga ba fungula mutema et vous allez bien donc na linga bango nyonso whisky ushia na linga kaye na linga Ken Piana Magizembe na linga Valdi Tambwe tous ça ba frère toi ba congolais du coup là ba $200 ba $100 ba tinaso ba code mais vino isilité vie zo continue lelo bo mona ke soki nazaki mutu mo na sara Ken mabe mais lelo na sa succès na Kleboati donc je pense que lelo zo mona ke na innocent maboko na ngeza pembe donc on a un rôle bango yango kitoko pegi TikTok que de dika Kongo mokili vraiment moi la mobali oyo adoyiwe ozana oba journaliste edoyiwe
Ado you. Ado you kasi yango nga na bengi ngo nga ado. Wana vie na nga yebi. Na mona na ngai batu na mona na ngai batu mais oza patron moko oza très silence au kabola raté parce que tu as vu na ba chaîne mususu ba loba ko lobela ka falité mususu ko lobela faire mais pas ado you na Congo mokili information nyonso ils a rassuré les canards. Merci aussi pour mon ami. Vraiment, c'est un grand combattant. Il parle bien, il réfléchit bien. Merci Natizo Maboko. Merci na Batutu. Merci na Raoul Liton. On pense que c'est diamant. Il faut payer Bandor Solana yo. Vers Raoul Liton, il y a maman Nabiso Karine Biasaka. Patou Kapanga, un grand merci. Venangaï, le noir depuis les États-Unis. Roméo pour tout l'artiste incontestable. Babi on a pesi mbote batutu vraiment son ami na ndobora bato merci pe na bière nanga pour nous lata kitoko mikolo nganga te Charlie boutique nana Charlie boutique omoni mwana o balakela mabe na eloko ayebite yango to mona ke kena ngaka lakela nga mabe mais lelo nzamba o selela ngaka bikamwa pour na nana nga innocent na sala pe mabe moko ti na la place na chele poison ti parce que baloba ke mayeso apesa nga poison na chela ken oh na sala mabe te mais muko na o chape bible quand on a la Bible, on a la Bible sauté. Mukolango nzamba sa justice. Merci. Kitoko petit dans le parallèle, on a un peu de temps en temps. Merci na batunyo stubo zalagi ebele ya rotala biso na Congo mokili Ibrahim Abdi imagazaki bon na sima ya caméra so botalagi émission o bo pesa merci na Imat makengo na bande lisusu monsieur Anelka un grand merci na eux parce que sans yo biso peut ozate mais c'est Sims na bosanité madame Capriski ba confrère tout autres on a gâté entreprise Yaline Mwimba depuis Paris docteur Jackson Lubanga bosa ebele vraiment d'ici là portez-vous bien. L'honorable Gaëtan Kodiana Robo s'en a raté. Augustin Nzambe, l'honorable Rémi Ayos. Oh, vos arracheurs pour Nanga. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.